sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini eboleka na mboko yo Congo. Awe. Tata touche jouer. Yo motema yo mabanzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Merci beaucoup Maloum, venant Maloum René, moi à Paris. La vie de la vraiment belé de biso na Panza Sango ya Congo. Merci beaucoup na Xila côté moi ça permet. Merci beaucoup na Doro Manza moi la poto à Kala. Merci beaucoup la maman Joséphine Mengi na Paris, maman Mimi Ndouma na tellement lola na biso ya micho vraiment vraiment posé devant besoin na émission boulot panique de jogo et ça représenté par Yannick Wenge moto na Kibonzambe babi venanga Maloum René yana sur la kitoko wapi la prêtre Nakati à Paris, fidèles téléspectateurs, c'est déjà votre émission Panique de Djebou qui est présentée par Yannick Wenge, Motona Kibonzambe, Motona Dodan, Motona Dodan, David Dodan, Kota po, Balamike Bazo Baluka po Yannick Wenge, Azo Gane, Bango qui m'a raté. Merci beaucoup, vraiment, le Laissons, pour la bino, BBC de Djebou, Nakati, awa ya fait d'ici, mais MP Nakati, ya Panza, Sango, ya Congo, Malbeso, la publicité de mon amour, déjà avant l'émission Banda. On est monté en balai, tout est solo. Za artiste, à ça la théâtre, à Banamo parcours déjà dans Congo, à ça la Munderi, à ça la Sopé, à ça la Matébela, à ça la musique. Mais à ça la foot d'ici, tout le développement parcours, on a peu tout le développement. Salon Noé, parce que salon BC, je vous souhaite, ah, la foot d'ici. Sango Panzana, mais ce qu'on a fait d'ici, déjà, que salon BC, je vous dis, pas la base sur la foot d'ici, bah ça la souki, bah ça la mode beauté. Kaka na salon BBC de Djebou. Je suis déjà avec mon invité, à qui je l'avais dit déjà. Bonjour BBC de Djebou. Bonjour Yannick Wenge. Bonjour Nzoto. Nzoto Kalangana. Ouais, merci beaucoup. BBC de Djebou, question de Bissau Zabou. La foot d'ici là, Batunyoso, sur le Taliban qui Ngassan Bazarate, Bala Matete Bazarate, Bala Njil Bazarate, Bala ya Kimbanti qui Bazarate. On a fait des choses à la Ramon Matongue, Ramon ya Gombe, Ramon ya Bandal, l'habité Yozamo commune. Kengana na ngachang. Ndapenda changu penza makila bo machangu. Bao bayebi te mais penza changu penza. Donc changu penza mabele mame vraiment. Si vous voulez arriver à que non. Ah, on a Bukata Djebou, on a la commune, et ça la bon pourquoi complexe. Et on a un complexe. Au moins, il y a un commenté de ma pâte koya. Au moins, il y a un sous to yebi. Il y a un bon arabe qui koufi biso de zongi. Pour la peine de la peine de changu vraiment. Vena a shengenge ayo peza petite sœur atayi moko tekeumu Armando ayi peza ki o BBC de Djebou changu masela na biso pe na Captain na yebi ebongo Sévérin Kaleza ayi bate ko aboni nga peza changu au deuxième personne ami mutaba va na changu na au conseil batunini o ba wanga la ba commune ba awa ami comme ça moi Gombe moi la man campagne ami comme ça moi la beau marché au conseil bon kasi on a le but complexe ya complexe ba mo ba yebi ayebi ke nga neti nga penda bona botama na ngao de ba bon nga na botama na mama yemo mais yebi ka nde zai ba papa ba tango wana exai vraiment o ba yebi benza ke bana penza exai ba yebi apenda botama na benza mama yemo penza mais ya changu penza na ndenga mukete bande onanga basi mibali faut za fier na commune oyo botama olingate ozano na commune wana te okoma okumisa na commune abatu te ya mabe
ya mabe te penza tolo bisika yo 8 ezara bien bato misu yo ko bota mso pe na commune ni so pe commune mais batali wo concorder pe na commune yango ti to monango wo concorder te et simba te on a comportement to la télévision et ça makam soupe la télé pe simba lango pété comportement pe simba te makam tout pe simba gati ozo kombo mutu na mutanga na façon na ye neti biso benza bato ba yebi changu ne tombera jamais o ko lata o courage o ko luka ba yebi bango mo ba yebi ata na poto ata wapi oso ke na poto o ka poto bato babandango liboso eza changu oke na ngola o na ngola bato babanda jeu liboso changu o ya na fruit du sud o kuta benza ba courage ya solo bazar changu nga beta toko penza nga penza na penza changu penza. Merci beaucoup BBC Jobu moi na changu ya solo bonasi osantike non alobi commune na ye donc moi na changu merci beaucoup na Pichu Mwela grand frère propre na kati ya afo d'ici ba ma solo ya kitoko ya Pichu Mwela déjà zo dama kamo merci beaucoup na babi Maloum René Vinanga prêtre merci beaucoup na Edino image na kati ya Panza sango ya Congo BBC Jobu tozoni muke Congo théâtre ezaki vraiment nini na yo te ezaki ma bulo banda okanisa te nandini ouais ezaki bulo na yo te yo raisonna te osala théâtre bakotaka yo na makasi nayebisi yo bakotaka na makasi nayebi yango nayebisi yo na journaliste na ndenge nini mpo mpenza théâtre mamaleki nanga mindondo mpenza nzambe uta bata théâtre soki abeteli oboye oboye yango ti yo isanga oyo bakotaka ndeni baya kozwa place momboye babiso etangi tokosala théâtre ebi te na okoka te nalinga yango te bani mpo aforce leke osala théâtre so banza sala n'importe quoi wenge nanga tindio moto atindi oyo moyeba mpe omoni mpenza théâtre ya makila bonga mpenza nasala nanga eloko so bapesi nga mbala moko nasala yango mbala moko tokotula ata benji otuni soni otuni ve nanga mulex ata mimi akami bayebi kelo biso betango ka dada obetango mbamo do dada eza te ke action bandela te po ngato na kenda na Lisbonne so na yeba théâtre te mundweri esobe kisi ta viega ba pesa nga rôle te so lone se pesa na théâtre pour ça la théâtre lone se pesa nga on a sepela nga na bilo nyonso kaka nyonso na sepela nga penza nde na botama na lobaki eza pe na osuka na théâtre te na ba penza do vision na ba penza fona sa ba film je peux pas na comment de ça pe film na ba sud africain na ça pe film na ba sud africain na kutu nde eza be fona ke sina penza contrat vraiment ke na tikel kuna so film eza ba bengi ngai na oli ba lubi ke to bando le kape na nzandi fo chopo bino nde boyebi yango te eza penza chaîne Afrique du Sud comme que na film o bando sa eza film o on mona ba artiste nous mon père ça va retourner film on a tout film normal artiste la bisoni très bientôt Yannick Wenge. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, c'est nous avons la tête de l'émission la biche. Merci beaucoup ma Superette exotique ma biche chez maman Irène Benazi. Merci beaucoup ma Misha Motema ya Bobo Lutumba. Merci beaucoup encore na Adrienne Moukadi full boss la personne modé. Merci beaucoup encore na Barbara top modèle ya Renka Arsenal jeune plateau. Merci beaucoup encore na Yamado Madova Mokonzi à 91e zone. Merci beaucoup encore na Judith Moisi à la patronne la personne vraiment modé. Merci beaucoup on a Patrick Misai Mokonzi ya zone la personne modé na biso Guy Mekano moninga ya lelo de Bengazi bota la biso. Merci beaucoup encore na vous êtes belé kaka bon merci beaucoup tout ça la carte de monsieur Abino Bobi tout ça na merci beaucoup na Besh Kaleza merci agent vraiment la biso na salon BBC Jobu merci de comprendre quoi de comprendre BBC Jobu obi logo et c'est plus sur le théâtre ndaka nyonso nazanga lo te nyonso penza ya théâtre c'est plus ça siko soni ni théâtre pesa oda te na soni monte pesa na soni ndeni papa baninga lo mususu ba comportement tam suba sala elo moni pesa soni te wana bango boso bango basala lo fo pesa na soni na ndeni na lingi musala na ngai na osepe na musala na ngana nyonso e wo pesa na soni te e pe na soni ndeni nyonso penza ya o ya mabe wana etali bango ngai selon ngai BBC Jobu na yiki na sepela na théâtre na bilo nyonso film nyonso esengi na sala na sala sauf que
Merci beaucoup. Merci beaucoup en Afrique du Sud. Na moi là des appels à Congo, la Congolais vous savez groupe mobile pour les la télévision. Il a mis les zangaka. Bon moni Congo na area différent. Congo vraiment basala ati. Moni Congo penda basala ati mais na Afrique du Sud mutu nyonso azana ebise. Mutu basala théâtre na Congo basala ati. Te bato beli basala théâtre na Congo basala ati. Musala na bango ndeza théâtre. Attends, patron, abino ça c'est patron bata théâtre, il va ça là. Oh. Musala neza théâtre. Musala ya ye patron ça c'est bisika zali na PC mbote eza théâtre. Siko awa na Afrique du Sud eza mutule musubo za la répétition boy au 16h ngana okene boulot oh boy na boy la musubo kuta na boy temps eza te zo simba te on mona théâtre vraiment na Afrique du Sud ezo kanga vraiment te parce que temps est vraiment ezo permettre. Donc l'UNESCO go senga pour bofandisa ma groupe moko esenga bobetaka banjonzi akutana bosalika omate bongo théâtre pe na Congo parce que esimbi ezaka nzonzi ngeti oyo esimbi mpenza théâtre ezofula eza mpe kaka nzonzi neti apeso neti tokóma na biso na système ya nzonzi ke moto akomi histoire ne boye neti mikolo toa na histoire moko tobeta ya male bisika azali na pese mbote donc toa na filme moko tozosala ya male toza biso nyonso titre yango eza male te mokolo nini komoni male bo titre wana te non pesa titre ndeni ye tanke ye mokolo eloko apesi titre mpo yo okende obetele oyo nokoma titre ya bato azanga sa théâtre ibo okaso yo mpo oyiba motu mo boyibi yango okopesi mpe titre ya théâtre ya bato ezalaka ekasi tosala so tosilisi fo tosala mpe pièce moko ya ser nanga américaine bisika asali na pesi mbote so tosisi tamemba moko yanga moko BBC de Diobour donc théâtre wana nayebi te mpo eza mama na théâtre petit nanga yao oyo ayebi ke théâtre wana so eleki eza donc mabe makasi malume René fe nanga prêtre na kati ya Paris yanga yeba bafilme wana ebanokende po to mpe botinda yango na kino te bosala yango te boteka yango ka awa te mikolo tozaka na site moko mikolo toza na site moko oyo ekangi masolo donc nanatakaza esepelisa vie na ngai elko ayebi ke petite sœur neso basala eloko amba moto otinda yango mpo nanatakaza nde moto aofula bato oyo bisite ma oyo eza panza sango ya Congo te yo oyo eza panza sango ya Congo eza makambo na bino ya kijournaliste ko biso bata théâtre oyo moto aofula biso mikolo oyo eza nanatakaza oui nanatakaza donc so bosala eloko na bino afi wana bien maoki vule yo yebi ata Gabriel ayesinga ke BBC de Diobour mpo bobima bofulama bodon bino nde bozana na Diobour mpo ofulama suka nanatakaza balobi bata baartiste congolais ya Congo baolela fort parti apesa bombongo te alela bombongo na YouTube boyo bindoni yasala nana alela bombongo na YouTube baartiste congolais na kati ya Congo benga bachaka bambai bathéâtre ok yo ndasiko nde nazana na Afrique du Sud ngana obeta masolo na biso bata Afrique du Sud yo kila wana masolo Congo ndeni boka bandeko baolela déjà na boko la place ata la foudre bisika aza yebi abike BBC de Diobour kuna pa nanatakaza batutu baosepela mpo bayebi esepelisa donc tout le monde faut sepela jusqu'o elanga baje ya CC bwendeni ngana na Afrique du Sud biso tobeta masolo ya bato Afrique du Sud oke Congo tuna bango bato Congo neti babike nanatakaza aofuta bango te wana eza ndeni yango siko biso na Afrique du Sud tellement eza esepelisa aosepelisa deya bato yo boyo ndeni mpona Congo asepelisa yo nde bongo ngai te ngai na Afrique du Sud. Merci beaucoup BBC de Diobour. Merci beaucoup comprendre avec la sima caméra et tout que Cédric Nesimbika a souhaité ma casse babi. Masolo za kitoko na cadre masolo merci beaucoup la dego mwanza mwana poto akala amère na ngai maman Miminduma maman Joséphine Mengi na Paris et maman Louise Ndona la personne vraiment mbote la biso na kati ya Paris en tout cas na habite quoi merci beaucoup na bana kaida nyoso ba mettre nyoa sa kaida apesi nombote ya negonge bala matonge ba mettre tout na pesi nombote na cadre ya émission biso BBC Diobour to koti mukino wa salon bando bana wa mbasuki ba salon hein bando bandi uzala na combien d'années na umeli à peu près na umeli
naumeli vraiment naumeli mpona makambo salon banda na ya na mboko na mosala mosusu nasala te ezaka mosala ya salon masala nga mozungu bisika aza na Cape Town nayebi ke ezaka masolo ya salon banda na ya nasala nga mosala mosusu te nzambe apambolanga na mosala nga oyo na bana osala liboso epa mutu 5 ans pour mettre coup d'état pas au récupérer ba client tout dans non ça ça wenge ne tsoza kindoki so batinde ko ya olokanga okokanga to mwa nzambe kindoki ndeni nayebi suyo mpona yo kaka sango mprese ozalaka wana obeta mer wana coup d'état ozoyi baclient nyonso na banosa epa na ye nde osala sa obelisa ejobu nayebi te wana fotuna na des kalese obie Christ Songo obie Sandra Mukoro bango nde bato basala misa neti ngai nasala vraiment misala mpenza mingi te parce que nga mpenza nakomaka plante mpo nga mpenza plante donc bamisala oyo barekai barasa banina natikela bapetite yanga basakasaka nango totuni vie nanga Paul no na Picadilly ta Gomer bayebi masolo ke petite sœur oyo donc azala na respect na musala na ye donc musala na nga nde yango ezofandisa nga na mboko musala na nga oyo nasala na mboko yango nabengisa bandeko na nga na mboka oyo kala musala suki nasala musala mosusu te nasala 5 ans kosala epa mutu te mwa mayele moko ya moke ezalaki tobai te ntongo osala pa mutu foso ofongola mpe eloko ya yo moko yango mpe nzambe apambola ngai nafongola mpe eloko na ngai yango tozokoevolue neti mikolo bisika kutu nazalaki nalongwe na banda osala na Hopkins nalongwe siko nakomi na Rocky Street na Cavendish donc nde naza boye naa na salon na nga ya sika na koti eza kaka 3 jours apamba tozali awa opesa mwa adresse normal na bato nyonso baotala biso mpona fin de site mpe batalaka baémission na biso na nyonso baotala sikoyo oaza mposo osala mwa suki parce que bamodele ongo nakutaka vraimen na yeba te pesa mwa adresse bato bakoya donc tokomi sikoyo na Rocky Street na Cavendish so okomi kaka na coin ya wenza gambela donc 4 flats umati likolo epa masana biso nani tailleur ya billet ya solo atonga elamba so olingi otonga mpenza elamba ya billet donc osepela epa maestro donc maître solo maestro atonga tala te donc maestro so atongeli obao okangami otikali. Merci beaucoup Bébé Djobou. Bando bana ambassadeur modèle nini oyo sala so vani bo waka fier na modèle ya sala. Bana Djobou ba yebi nzambe nanga ata Clarisse petite sœur na Clarisse aza na église abima kuna bisika ba tia ba tulibo. Très bientôt Yannick Wenge. Merci beaucoup na maman Elali Yoa. Maman Elali Yoa, merci beaucoup. Na Karine Nteka, merci beaucoup na Christelle Songo. Merci beaucoup encore na maman Maggie Motindola. La personne de la merci beaucoup na Sandra Mukoko. Merci beaucoup encore na Lisette Motemaya Jacques Chamba. Merci beaucoup. Bonjour la biso Bébé Djobou. Style nini osala mboko amambasuki mama ba Djobou bango bayebi ata tuni Clarisse motema papi mutu malamu petit na ngai pacho moki na kelmer bango bayebi masala ngai bisika azali misha muzungu bango bayebi omoni eloko kolinga te yo moko omikumisa lingaka batu bakumisaka yo na musala osalaka donc eza bongo Djobou bango bayebi ke Bébé Djobou akreaka nazo créer ya nini ebele nazo créer bango mo bayebi ngala eloko aloba te yo fo l'exata ba micro na yo epai ya Karim Motema Njeka o comprendre venga Njeka donc ye mpe kilo ya changu yo yebi kaka donc il faut lexi micro na pa ba petite sœur wana bango mo nde ba oyebisa OK Bébé Djobou a créaka Bébé Djobou asala la midela bien o so asali modèle ke mutu aleki nango na nzela boye ba hôtel misaye na nzela batuni babi ah modèle okitoko na na salio oyoka o Bébé Djobou et ça la zoa te pour koyeba musala izakele siko Bébé Djobou mi de ngo za na komode temide les ebele na créa ba edingwe na créa ba lesweek net mikolo toza un système ka ya afro wana ekangi dans 2016 donc so l'équipe so ba tuni barare Bébé Djobou donc ba mide les ebele ba bi olanda ki to ya ndel mo ba salon mo boy pam salon mo kina pa master non
olanda modèle wana yo ya yo comme ça yo modèle ezalaka chapeau boy quoi suki mo kitabo wenge nga utomoni nga kunde na zabo nga kipa babloko ante petite sœur nga na deje kaleza yende kutu nzambe nango soka koti ka na internet abimisi mbama obo donc tanga abimisa babloko omoni modèle ezaka okomona ngo bo mesko sale kutana siko feza likamba mutu siko nga siko nde na zabo petite sœur ngai donc so bakoti bazwika mbama obo toke na mbangwa yabe po yabe na mi yabe Jackson makoma yebi ke mingi yabe yo yebi kande ezala de babenga nga mingi yabe toke na opa yabe donc modèle o yende ka fa salango donc so na sali na bimiska mbamo ale ekangi donc za ngo kisite za oka maela musala. Merci beaucoup Diego Mwanza mo la poto akala Diego Mwanza Malume René fait la 4 mois la poto ça doit tinde mo code mo et pardon na lo ba quoi. Merci beaucoup fait la prêtre. Merci beaucoup encore on a Nadège Kaleza, il y a qui n'a poto Afrique d'ici partout à côté, il a confirmé quoi. Merci beaucoup, vous voyez la Djobou, vous voyez la Bisso. Donc c'est Djobou. Au sala, style, ceux qui mais la Afrique d'ici, est-ce que vous avez moi temps, ok, moi salon, moi, on peut aujourd'hui, moi, maïle, beaucoup de maïle, basoleza yango ebele neti sala masanga mati ville bisika zali na pese bambote ebele neti mère aleki biso benga ye mère aleki mujinga na quelle mère ende akanga masolo basoleza ebele nde cousine nanga kutu nani mavi na Piccadilly baza ebele mutu na mutu donc omoni so naza busy boye na salon nakozwa tante ya okitambola po neti nga vraiment boye so na koti vraiment msala nanga na kota msala wana ezali conseil aze nanga Paulino na Piccadilly na masana nga Eric Lushima bisika azali na Piccadilly na pesi bango bambo tebele yo ebika ba isanga ke bebe se moni so koti msala donc oye musala fovana na musala kotamba tambiza bien te mikolo musala ezate kotamba tambula ba midele totamba tamba te monde évoluer Govanda boye okotika na internet ozu eloko mbama parce que on recherche les arts internet oui monde tout mon internet ata yo pende monde c'est ozu modèle internet c'est yote ozu ya batu ndo ça mais nazu ya mutu te nazu ya mutu ngana komona pe modèle boye na mutu mutu omoni pe batindele photo boye mais ka sala oyeba te eza meshi nini eza ya batu mokili tomboka na batu ti mais nga siko pe na créer neti modèle edingwe tout le monde na fait décider ba yebiki modèle bata BBC de Djobou edingwe ekanga na sala ngo benza ekanga donc na créer ma petite sœur na Nadège Kaleza wana mutema ya donc moi maman la ngai donc na Stéphane Kaleza Sarif Kaleza Marcela Kaleza na Cape Town ici Kaleza Patience Kaleza donc partout ici ka bazali donc ba yebiki BBC de Djobou na bango alinga bango fort donc nous on a facilité. Merci beaucoup monsieur Djobou, merci beaucoup vraiment. Nabi que bala poto ba sepeli bala ya Djobou mo ba sepeli. Oko ba nini ya bala basi nyo sur Djobou, hein? Ba basi nyo sur Djobou, o ba Cape Town partout ba ta la biso à travers émission à travers ya pichumie là, hein? Ba to ba ta la biso siko. Na bala baso ba kina ba salon mo ya kango suki mo ya bongo take BBC Djobou. Mto asala ba midel, mto asala ba basi ya Djobou kitoko. Balo bano ko ba bato ba ta biso siko. Te mutu mutazana place na ye ya côté la ka. Mutu mutazana place na ye ya côté la ka o abisika mesana osala sa suki na ye. Bisiko ya kota mona ke a se senta ke aza à l'aise. OK na place na ye po jamais nga na ko benga batu nyonso ba ya ipana ngano. Mutu na mutaza place na ye eza ba msuba kinda pa Mativilu eza ba msuba kinda pa Mujinga eza ba msuba kinda pa ma vie eza ba msuba kinda bon mutu na mutu azana place ne kinda musupa ko kele pa ndeko na mbali aimé bisika vient na nga pitumo la bisika zali ba mbote bele vie bisiko zali so comprendre mutu na mutu ana place na ye o ya mesana ko sa suki ngala ko benga bango nyoso te ba ya ka ba sa suki pa na nga non eza bongo te faut kabola lipamboli bakabola yango ndam. Merci beaucoup Jibe Mukulu la raza salome de Djobou la personne moté na habité to que molo va ya suka ya émission na biso na habité BBC Djobou ba ta la siko maintenant moi celle de place ba journaliste ba to ya ambora na biso to moni Karine Mokonzi yake to moni Ken Piana yake mais
toujours sur la soupçon que non, selon ma place là, ma place on vend là, il y a bien que dans mon il y a ba flat, ça a quitté, monsieur la télé. Tant que BBC Djobu comme que na banda Congo, hein? On est dans Jopar il y a Karim Mokonzi. BBC Djobu comme que na banda Congo, bah tu m'as dit que BBC Djobu hasard. L'homme au salaire était vraiment l'homme au ça, c'était une organisatrice na bango te. Bango ba yaki benza na masolo na bango. C'est ça solo vraiment ba télé na ba la flat ça va. On a pas ni bino linga opesa ba sangwa kuta po anini. Le kuta to na tuni na ba wenge, o mo ba sangwa mususu ba sangwa mususu ba poto, ba na kin. Ba na partout bisiko zali ngola partout bozali. Et là masolo le kuta. Batuna bato na place on ken pia na kota za akende bete tout na Cape Town. Ah na place bien, on la bien, on met la bien, on lia bien. Ba bien côté Mario. Ah boni ko yo bando yo sokota Mario. Yo sokota Mario ken pena kande alingani magamba bien de bon kota Mario pa nani na neni na kini kuto yo ba iseke bena boye kuta boya bilo kwana na sepele no kutu mo so exemple émissionnel besoin na ya ba bete bon moi be e alongola on alela ga fort ken pena kota za a poser Karim Mokonzi n'en parle même pas azana est bien à l'aise ba bien de banga makam tam suyo mo bi ke donc ba la mo ko linga te ko tan ko kolexanga na TV na banga makam ko kansate ko banga makambo za synonyme mobo ya faiblesse to ndénité omoni mboka o eza mboka loi mboka o to yaka pona olukana yana lukana lesa baleki nanga a famille nanga boy na boysko na yekamba mona bandi olukaka ba problème te Sarando on c'est comme ça bébé c'est Djobu fille à Sarando oyebo bo yebi so lukino rando aussi sango yo moko neti yo na comprendre que yo lukando mais au côté de pour espace zate. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La vérité, bamoto groupe ça banani, mon numéro pour le téléphone, bateau bao la noce ko bao joindre. Ah, bambote Djobu mobimba. Ba fille blessé Djobu alela bino fort. Pour ma fille c'est Djobu balata bien. Eh, ma fille c'est Djobu balata bien balata kito. Petite sœur na Carmel na salon Mativilu. Ya libanga na ngwana Mambilo. Ba mote na bino Mativilu banga na ngwana na pesi mbote na Melody City. Orchestre et Kanga Djobu. Maintenant que Panzani. Te lukuta le boni ko tozaki jeudi na Temba. Jeune mora longo. Ardi Nzambe. Na sebera la Ardi Nzambe na bébé Djobu fi ami Soumai Mai. Tozaki na ye. Omoni ba o nyoso ba linga ba ya o ba panza Melody City elo T0. Wana eza maison mère na ba on a fait décider à muta boya sa mokinai. Eza bébé Djobu muta confirmer ango. D'abord qui tokobino tubo mela kobi na roveli ba ay ba mbala na pardon ba boira na tembe so ba boira wenge ba si sarambo na nzambe na bango ta Jésus ridi bo ko papa possible ya ba bizu na bina ngabo mela na bino ba danseuse na biso Patricia na Lidl ba na bina anga nzambe Teroza na bino Afrique du Sud mobimba ba fille na biso nyonso ya Djobu ba vrai chéro balata bala Djobu balata la bilo original bala original ah ba Djobu ba fille ya Djobu ba bomangai ba ni bali na lela bino fort ba ni bali na pesi bino nyonso ba mbote ba bizu bisiko ozali pacho moke mwana moya ya muke mwana moya ya mwindu mwana moya ya propre na vie na e papi moke mutumalamu na mwasi na ba clax membe ba wo mela bino kote ozali la fille nyonso na pesi bino ba mbote na boso bino te mama lali mama na patience kasta malanga muke na kati ya salon BBC na pesi bino ba mbote na ngosu na bosa ni nzambe na bosa ni nani sambali motema ya Christelle Sowo mama ya Dibal ya ngwana ikali motema ya Dibal merci beaucoup sambali motema ya Christelle Sowo mama ya Dibal na Kevin mama na Kevin mwana batakeni katende ya umela na okoto zali merci beaucoup monsieur Djobu non siso borato katanga maloba wendeni oza jalu na nga toni na aido bokwale brésilien na nga ya bisiko zali refrain ngunda ya binangwana na pesi bino bambote Calvi la Queen la grande américaine Matondo Bakari do bande wana nyonso basala théâtre ve nanga Elko Duche Kapanga
donc ma copine de dedans. Ah, Gabriel. Merci beaucoup, Philippe. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci parce que les gens qui évoluent dans la mission, panneau de Djebou, ils ont représenté par Yannick Wongé. Nous avons représenté une émission pour la base de Kitoko. Venanga Maloum René Prêtre. Venanga deux Gomanzamo à Poto Akala. C'est le Dibol au Bokanzam, papa Nadon. Merci beaucoup. Maman Joséphine Mengi à Paris. Merci beaucoup la maman Louise Ndona. À Paris, la pression beauté. Merci beaucoup encore la Binotou Boarabele. Merci beaucoup maman Elali Yoa. Maman Elali Yoa. Tala Biso maman maman Tasso Yoa. Merci beaucoup Annabelle Chikaleza. Merci beaucoup encore na Karine Ntseka. Merci beaucoup la Christelle Songo. Christelle Songo. Merci beaucoup la Magui. Botino la maman la Jafet. Merci beaucoup encore la Sandra Moukoko. Merci beaucoup. Merci encore la Lisette Motemaya Jacques Chamba. Merci beaucoup. Encore un Teke Armando. Merci beaucoup. Les gars belé ceux qui petit frère Nangai l'air de ces pays Sandra Magic. Merci beaucoup. Merci beaucoup na Edine Image je pense là excellent côté moi c'est qui toi on a Paris. Merci beaucoup. Je vais beaucoup la personne le thème à Milan na fi Milan maman na. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Valencia. Valencia, na fi Milandu. Merci beaucoup. Tout la caméra, la c'est vraiment merci beaucoup on a fait Pichumwe là. Merci beaucoup. La maître Nyon sur la présidente Mbote. La maître Nyon sur Yama Tonge, ya Bandal. Balambada bana Al-Qaïda voilà ba onde ba simbi senti Afrique du Sud ba combattant na biso nyonso o ba oyi ba osa musala bio bo sa msa bien to se pena bino ba mbote belé bozaka bien bozaka soudé poto ke liboso mais c'est Djebou na bino alela bino fort très bientôt Yannick Wenge très bientôt Yannick Wenge très bientôt Yannick Wenge. Nobody stress, y'a Patrick Malois Vengi. Nobody stress, y'a Malois Vengi. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oyinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malois Vengi, Rileon numéro 25, Baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Rileon numéro 25, et puis Patrick Malois Vengi, Balobi Global Express souka l'agence au soko yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malois Vengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rileon numéro 25 na Global Express Patrick Malois Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatina bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malois Vengi Rileon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rileon numéro 25 umela